Merci. Nancy Bolandi, publicité à salon. Oyo Brinet, place bientôt que nous bongama, place au coup à DM5, groupe à DM5, team il y a réflexion, il y a Cool Congo, Cool TV, il y a Rebecca M le Prince, Happy People au coup à bango nyonso na biso longo to zalaka kuna. Bongo ndezalaka. Alors bon moni pe ba mama to laka kike to ko bongisa bango ya kobeta bale. Mbule beta ki samedi passé. Yobika so mbule beti na sibo lande ba intervention so bo imbola nango na full nango nyonso boke na YouTube bo beta na Limer Kambulu TV boko mona intervention nyonso ndenge ba beta ki bale na ndenge ba continuer ki pardon ba beta e bale te ndenge ba chauffa ki kaka po anite mbule beta ki ba mape ba ki compléter yango senga ki ke fo bazwa tanya muke pour n'a ko réfléchir à ko chauffer nzoto mais samedi prochain samedi au Ezolanda le 29 next week samedi na 13h juste tozali na barking na park oya barking bazobeta bale kuna bakobeta nzango kuna bakobeta silikoti kuna tokosala ba genions obino boyebi ezaka pona kaka physique pona kaka kolongola graisse et l'obité que yo mtoza nzoto miko kasi que yo ça va bato super baza nzoto miko ko abiso ba oyo mais c'est une photo ki mambango tala kaka yo yebi kaka ba docteur ba so ki mambango mi batela ngakuto lo docteur nga ba ki ben yo ko fo beta pe kama système swimming pool na système mai ko tala kaka merci na soutien na bino lelo samedi matanga epanzanaka ba fête ba événement été mais bo pesinga vraiment tanabino sinon te merci mingi de tolobaka ka na réflexion soki lilobeleki merci ezali toko bonzela binongo mais soko ezate tolobika merci voilà tokoti sikoyo na mutuna o ezali ya semaine oyo réflexion chaque samedi tozana mituna to pesaka pe biano elanda mutuna ya semaine oyo ezali ya liboso est-ce que kozala na poste na lisanga ya basanto bino benga ki église et l'axi ki oza moto malamu tote na bandeli moto nango est-ce que kozala na poste na lisanga ya basanto bino benga ka iglesia et l'axi ki oza moto malamu tote et sengeli moto azala na motema malamu pona ba pesa ye mosala na iglesia tote moto na liboso yango wana oza moto malamu avant ba chayo na poste to ezo senga kaka soko ndenge nini moto na liboso uta na papa oyo azali na mboka mopaya alinga to loba komonete pe na mboka fandite deuxième moto nezali motif nini koki kotinda moto na nzambe asala divorce motif nini oyo koki kotinda moto na nzambe asala divorce bible lobini pona likambo ya divorce pe moto na nzamba ko bala combien de fois coach katela ngai oyoyo yango eza motuna na biso tokolona ngo so bien lendi mais tokobetela ngo sete